oyo secret que vidéaste to réalisateur professionnel mon côté à koyebisa yo pour na focal. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces secrets ensemble. Bienvenue sur ce tutoriel sur la focale. Focale to objectif to optique ezeloko moko. Yango nde esalaka po ba plan ezala munene to mukie selon objectif oyo ozosalela. Yango nde esalaka résultat ezala ndenge moko te. Objectif ya mukuse par exemple 24 mm ou 35 mm eza focale oyo ekosala vidéo ebima na angle ya mulai. Mais tandis que focale ya mulai ndeti 70 ou 80 mm yango nde ekosala vidéo ebima serré. Par exemple na image à 35 mm tout le monde a plan est un peu large, mais ce que tu plan à 50 mm tout le monde a plan est un peu moyen. Mais alors la focale à 85 mm plan et kozala beaucoup serré. On a siko par rapport ya ba tournage au kolinga kosala yo moko okopona plan nini o linga osala soit ya mulai serré to plan moyen. La vidéo esinga kozala plan na ba focale différence donc ba plan ezala ndenge monté et au ça que na montage ma plus professionnel et puis ezala dynamique. Okoki kozwa plan ya mulai okangisi na plan moyen na plan serré pour dynamiser na montage. Tant opona focal pour na tournage na yo yeba ke plus focal ekozala mulai plus esika ozo filmer ekobanda kokonda. Soki olingi ezala ya kokonda te sala ba focal ya mukuse lokola 24 mm to 35 mm. Focal eko dépendre na caméra oyo ozo salela. Pona ko expliquer yango tokozwa des appareils oyo eza ndenge moko te. Ya liboso tokozwa appareil oyo eza na capteur oyo babengaka plein format to oyo babengaka na cinéma 24-36 mm. Soki otali capteur ya APC okomona eza ndenge moko te selon ba focal. Soki tozwi exemple ya 35 mm na appareil ya APC okozwa plan ndenge moko te na capteur ya plein format. Plus capteur eza mukie plus image ekozala zoomé par rapport ya focal oyo yo okosalela. Yeba so oza en tournage moko professionnel basengi 35 mm c'est que eza plein format. Ceux qui basent un appareil à APC 35 mm et qu'on vraiment na 35 mm et que ça peut-être 70 mm wana okomona image et que vraiment serré et ça yone okopona avant aucun tournage ceux qui okena ba focal o ya mikuse to focal fixe et ça focal o boujaka te o koyi ko sala ba zoom tena yango nde to sala kana ba focal misusu koyi ko zoomer image to koyi ko dézoomer na focal fixe ba zoomaka te ba dézoomaka pété mais focal o mulai o abengaka focal variable to focal zoom o peut-être tokomona bakoma 70 200 12 60 eza focal oyo ko permettre biso to ça zoom peut-être ozalaki na 12 ok na 24 ti okoma ti na 60 soit ya 18 135 ozalaki na 18 ozomata 24 35 ti okoma na 135 so to tozwa exemple mususu par exemple tozwi exemple ya plan ya 35 mm na tozwi plan ya 70 mm au moins différence eza makasi plan un peu refondement tandis que na plan ya 70 mm ekozala serré et puis na sima nango oconstater au moins na flux eza makasi na sima na arrière plan soki oza na optique moko oyo eza serré mingi okomona profondeur ya champ ekozala réduit yango esalaka po esala baboke na sima tant mosusu okotuna entre focal fixe to focal variable to focal zoom opona nini wana siko ekodépendre na vidéo oyo olingi ofilme soit makambo oyo oza nango oyo oza na besoin osala ezosenga osala plan nini focal fixe to osala ba focal variable o ya zoom avantage ya osala focal fixe eza po nini eza po opona penza plan oyo olingi peut-être soki olingi osala plan large okozwa mingi focal ya 24 mm to 35 mm mais na se ya 24 mm wana ekomi large makasi par exemple 12 mm ou 16 mm wana plan ekozala vraiment large makasi ndeti na ba plan ya cinéma to fiction ekozala malamu opona déjà ba plan oyo olingi osala avant okende na tournage na yo comme ça au même ba optique oyo oza nango penza bosenga na tournage na yo soki olingi osala ba image portrait to ba image oyo esengaka ba détail salela 50 mm so olingi ofilmer peut-être événement lokola sportif to misusu salela optique oyo ya zoom po ekosenga yo ozala musika po oyeba kozwa bango malamu ata ozofilmer na musika soki vidéo oyo sepelisi ofina na s'abonner ofini na cloche de notification po orate secret mosusu te soki na publier. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ba maestro na ngai. Ciao, bye.